mbote mingi na bandeko nyonso oyo bakolandanga na programme oyo bandeko na cheli kambo oyo na programme ya Ana ne Congo parce que yango ezali compte to utilisaka mingi programme to utilisaka mingi bandeko makambo na koloba lelo mingi bakozala déranger mingi bakoloba me makambo oyo ça fait longtemps mingi bakoloba que non mais est-ce que au juste c'est quoi mais bandeko pota soki eza na nzoto na yo pasi ya pota wana kaka moto aza na yango ayokaka pasi na yango toli pe oyo topesaka na batu toli ezalaka mingi facile kopesa ngo moto surtout soki likama wana ezwi nango yo te ekezalaka facile po kopesa toli na moto ke ate likambo oyo bosana yango likambo oyo tika na yango kaka mais bandeko makambo mingi ezosalema na mokili surtout oyo ebendaka liwa okomona liwa eye ntango liwa ekoya moto wana akufi bosololi yango kaka mpe likambo yango esili ekomi kaka lisolo na bandako na bino ta mosusu ba exemple mais mingi tolingaka na mokili toumela tokufa avant te alors makambo oyo nasina lobaki yango déjà et mingi bakomona nga naza tellement méchant mais toyeba kodiférencier kozala méchant toyeba kodiférencier kozala juste toyeba kodiférencier koloba vérité et puis toyeba kodiférencier makambo ndenge yango ezaleli alors nasalaka video oyo bomonaka video ezali surtout na ba réseaux sociaux ya lelo makambo mingi etikalaka et j'ai toujours dit que nga na bangaka te parce que nyonso oyo nalobaka ezalaka vérité vérité yango po esunga biso po ebatela bato mosusu oyo bakoki kokweya na likama wana mais ntango basi bamona bomoni ba vérité bakobanga bato mosusu oyo basalaka mabe soki bato yango bazali exposé soki bato wana bazali exposé te alors bato mosusu bakokweya na bakokoso wana e bato mosusu bakokufa surtout na mokili mingi tolingaka toumela bandeko likambo oyo ya ngai eza kosenga ke ngai il fallait nakufa il fallait balianga et puis na mokili nalongwa pour un rien pour na raison eza nango te donc raison yango ninga ni libota nanga ebi raison wana te yango na bomoni ngai na insister mokili eyeba yango et puis naza ko insister bato wana bazala exposé et puis bato wana balimbisama te tokende tina suka na yango posa oyo bango balingaki basala epa na nga na libota oyo ngai bango sikoyo basentir yango comme ça esalamela ndenge bango balingaki donc ngai nazosala kaka esalamela ndenge bango balingaki esalamela nga et je vous promets ekosalamela bongo mutu akochange yango aza te naza désolé bandeko nalingi nasenga d'abord lilimbisi na bato mibale sincèrement na bandeko na ngai maître Djibril mingi bayebi na Londres maître Djibril nasenga na ndeko Shora bandeko oyo mibale base déplaçaki baya kopesa nga toli alors nalingi nasenga lilimbisi epa na bango pona nini nalingi te bakanisa tango oyo bango babomaki po baya kopesa ngai toli ezalaki tango ya pamba ezalaki tango ya pamba te ezalaki bolingo oyo baza nango envers moi parce que bango bayebi nga bayebi bomoto na ngai ndenge na vivaka alors likambo bango bamonaki ekamwisaki bango yango wana bayaki kopesa ngai toli maître Shora pardon maître Djibril na Acne et puis Irma Shora
toli na bino na yokaki yango et na kosenga bino toujours merci ti mokolo ya suka pona bolingo na bino naza reconnaissant yango naza toujours reconnaissant envers vous po boya koloba na ngai oyo bolobaki na ngai po pesa ngai toli bandeko mokili oyo ezolanda nga nazoloba pona Chimblo aza reconnaissant nasala kaka bolamu donc nasala toujours bolamu envers ye kaka bolamu nasala mabe jamais et puis mabe kozala jamais parce que nasalaka mabe te. Salomon Mala yo pe nayebi te na mwa temps oyo approchaki ngai soki nasi nasala yo mabe to nasalaka mabe nayebi te mais nasalaka yango te naza ko répéter grâce à Menga Vivi ye avandaka na Dagnam côté à East kuna avant na Dagnam awasala na compagnie moko azosala kombola bato basalaka tongo bakombolaka wana limpeza cleaning atosala kuna ye pe na yebi ete na vi na nga na mona ye jamais ezala na butu era koloka ta ngene koloka na mona ye jamais na mokili na tana sa na Angleterre na tika ko mona ye jamais ti Salomon Mala ayeli ngai ye na ndako na ngai et ti Salomon Mala ayeko bengisa nga na libala na ye ke nga na lobela ye que ya Clémentine que son âme repose en paix parce que ya Clémentine azalaki moi si a défunt Fulpinga Landu Vito azalaki grand sœur na biso que son mari aussi le vieux se repose en paix, son âme se repose en paix, donc bango balé que leurs âmes se reposent en paix. C'est ya Clémentine mtabenga kingai alobila ki non leki kende pa ya ndeko nusu Salomon na kolba na ye lokola yo yiko loba yo oloba et c'est là que makambo nyonso tu oyo bandi et pa na kendaki koloba kuna nde mwana mwasi akutamaki kuna mwana mwasi wana alula kinga menga na yebi ete na vi na mona ete ni na nzela ni na butu na yebite na mona ete c'est là que mwana mwasi wana azalaki na makambo libala oyo ezalaki pa ya vie manda mais na likama libala wana moto wana azalaki kobala azalaki mobali na ye ya mwana mwasi yango grâce à Menga Vivi donc bango na yeba azalaki dia kobima et pa ba uta donc c'est un secret ça ya bango mibale je ne saurais jamais expliquer ça moi. C'est là que les jours suivants ba ko lukanga na ndako na mutu ya kende kosala libala oyo ngana lobelaki ayeko lukanga ke soit disant mwasi moko na limakambo na ye oyo alinginga. Et c'est là que débit ya makambo nyonso tu oyo ti ekomi kenga balianga ti ba chimblo oyo ba koti na makambo oyo c'est bizarre mokili bomi tuna te mais nazo sala effort bo comprendre mystique moko eza wana na kati et na mystique wana nyama oyo fo balia esalaki ndenga donc ngana bango famille ezate ngana bango il y a absolument rien donc absolument rien mwana mwasi wana na vie na mona ete chimblo na Angola na yeba ete neko yebile kaka awa na poto Afrika za Angolais tokutana ka Angolais na ndako na ngai Afrika tangai aya lokola ndeko donc na salisa ye na kabele na sala nyonso oyo mutu asalaka mais je ne savais pas akomaki jaloux na vie na menaka ndenge na vivaka ndenge na liaka na lalaka na lataka donc na yeba te ngai pe na tala ye na ei mususu te donc il a toujours été considéré comme un frère angolais bandeko na lingi likambo bolanda donc na lingi likambo oyo botuna ba question mingi te mais bo comprendre liso na ngai bino moko wana ko analyser yango et avec le temps botala oyo ko salema bongo bino moko boto ba conclusion
soki liwa ekozwanga pourvu que na lobby yango oyo nyonso tu esalamaki na ndenge na kokufela nazoloba yango déjà. Et vous allez comprendre que non, bon, balé na bango ye, azaki na efficacité, balé na bango ye, bon, eleki. Mais na ba vie na bino boko tikala bomi batela parce que bere pe bino pe bako ko lia bino na nzela na batu kaka balé bino parce que bino faible. Mais nga en réalité naza faible te ndenge bango bakanisa ki ke bako ko lokotanga balenga. Bandeko na kokene mingi na détail te na pesa kaka moi entrée wana. Chimblo landanga bien. Nayebi ke bovanda ki bosalaki bakaliki ndenge okoko sibsanga touche peut-être ba conseil à dokis na bato mususu bovanda na bango ndenge okoko zongsanga na ngola okoko kanganga mbanga. Non, Chimblo, je n'ai jamais eu peur de la police parce que na mboka ona umeli moi si nanga ya ndako muti ya loi na tangi ba loi donc ba bele na yebi si loi. Chimblo kuna na okende ko dute. Chimblo ngai nazwi mukanda na 89. Donc ngai nazwi mukanda na mboka oyo na 89. Na yebite soki yo zaki na mboka oyo zaki na mboka ni na yebite. Mais ngai nazwi mukanda na 89. Nazwi bourse d'études na 90. Donc soki na kosi yo Lili Ndombele, ma première femme. Moi, je pas Ndombele, Lili Ndombele, aza témoin parce que c'est ma première femme. Ex-épouse nanga, et peut vous témoigner. Donc, ngai, nazui bourse d'études nanga, na 90. Boibi na mboko yo soko zui mukanda, et sili. Donc, il faut travailler. Au lieu ceux qui c'est dit que mbongo l'état sous-souté. Donc, il faut soko yo banda vie yo moko. On en dit bien? Donc c'est là que nazui bourse na 90. Donc il faut banda 90 ti lelo na lia mbongo gouvernement. Donc na vivre ngai moko na mutoki oyanga. Donc ngai na osala cleaning, na sala limpeza. Soki na kosi bino boy tuna John Madiaba, Manu Joao Luzaisu. Donc na kende université na classe na Tongo. Naki ko kombola nanu nazo mbongo extra pour ba livre parce que mbongo wa bourse ezalaki suffisante. Donc na 90 tra bourse d'études ba kataki nga nyonso donc j'ai donc ezala ba loyer tout dépendait na bourse nanga. Na sengi nationalité na 91. Donc na 91 ba pesi nga nationalité nga. Bon, ça comme ça demande et puis va pêcher au mukanda et nationalité. C'est en 92 que n'a eu passeport nanga penza o ya britannique. Mais na ba année tout etikali ba 89 90 j'ai voyagé na mukanda ya ONU. Donc ngana voyagé mokili mobimba Chimblo. Donc na tambola mokili mobimba. Ndeko mona ngabo. Donc, batu Angleterre, ba yebinga, ba ko témoigner. Chimblo, soki na sali vidéo oyo, soki c'est ça na mongo mi balé mi satu, je le ferai, na répondre na tout, et puis Chimblo na ko lobela so yote. Okomona kaka ba action na ngai oyo na bombela ki yo, na bombeli Salomon Mala, et puis na bombeli Vivi grâce. Donc ndenge na lobaki yango, iko sali mabongo, iko longwa te. Mutoko longo azate amwe kiliwa eya ezwanga. Chimblo ngai yo okoke na mbila olobi n'importe quoi anglais akozwanga te azongi singa na ngola po yo lingo zongi sanga to kanga munoko Chimblo te za muke omwenga azoki tana ngai azoki tana Chimblo azoki ignorer parce que na salaka alors na bataya kotanga ba makambo ebele ba communauté mutuzala mutuna ngai il faut na tanga ka il faut na komaka na sala makambo pona peuple na biso donc ça qui est plus important que Olanda yo. Chimblo ndenge na lobby na koma britannique na 91. Donc il va makambo mingi na sala na poto en Angleterre ba moto ba yebinga. Nasala makambo ebele na yebi soki na 91 yozoki na mukanda zoki yaki wapi epi Chimblo soki ozaka na ndako Chimblo na yebi te
parce que nakoma na ndako na yo te Chimblo, nayebi ndako ne pe ezala te, nayebi pa yo vandaka te Chimblo, donc jamais. Donc yo déjà na ndako na nga. Bande colère moko na 5 minutes ça na ba volonté, il y a que expliquer à bato que non mais le monsieur que vous voyez, il est honnête. Le monsieur que vous voyez, il est un grand. Le monsieur que vous voyez, et ça n'a pas cité pendant que moto ya moto. Et ça pas cité, écoutez, mingi te bande konanga. Chimblo, ngana za britannique, hein. Donc anglais a ko botolanga mukanda jamais parce que un Chimblo alingi ba botolanga mukanda jamais. Passeport na yango. Passeport na yango. Na ila so photo na nga, omoni? Ta, na ko ba identité na nga, photo na yango. Ta. Nga wana. Oyo troisième passeport na nga. Donc oyo troisième. Il y a liboso ya 10 ans ici là qui y a mi balé à 10 ans ici. Nazwa siko oyo msusu oyo troisième nango. Nazwa permis na ngai na 91. Ya mboka o full driving license. Chimblo okoke na mbila olobi n'importe quoi po bakanga munoko te, bakanga munoko te. Chimblo okokanga munoko te yo okokate oza muke. Alors Chimblo na ndako na nga soki mutu aye akoti po ayiba ezala yo ezala grâce à Menga Vivi ndenge boyaki na ndako na ngai ndenge Chimblo yozo wanga na yango yango na Chimblo na kende no tina suka Chimblo okokanga misu te sanke na tia mutu na nga boye liboso na yo na tuna yo ngai oyo Chimblo oliko kosala mabe Chimblo nga naza anaconda na bandeli yo yango lelo Chimblo. Chimblo oza muke. Chimblo etumbu na yo eza boye Chimblo. Chimblo a en Angleterre moyena beta yo eza te pona lingi tena kene ko sambaka to nazo banga na ngate Chimblo. Mende na lingi te na koma na record ya mabe. Yango nde na lingi te. Kena kene ko sambaka tunakota nga boloko te. Donc se défendre na futi ba avocat et puis on a comme na libre. Mais record nde ba futa yango te. Chimblo na sali yo défi. Chimblo nga soki na libanda ya Angleterre Chimbli na kokoma pause Chimblo na ko beta yo. Soki na beti yo Chimblo okolongola pantalon na sapato na bilamba opesinga. Chimblo, tu comprends? Na bandeli Chimblo. Na libanda ya Angleterre Chimblo na ko beta yo. Okolongola bilamba, sapatu na bilamba opesinga. Chimblo talanga. Après ça, nga na kokende na yango. Okotambola bolumbu. Soki wana esalami. Sima na ngonde okotia zolo likolo. Parce que okotaki na ndako oyo. Na grâce à Vivi boya ko yiba na ndako nanga. Chimblo oko mata likolo bengi Jésus. Lobaki nga na chaka misu na nga na gonki ote ya Buddha. Chimblo soki salamite mama na yo akofongola makolo na ye makila oyo makana se na ye yango boko melisanga pona lobaki pamba. Chimblo soki na ndaku oyo yo oyaki te na grâce à Vivi boya ko yiba na ndaku oyo Chimblo
owanganaki devant père Mulangi na mwasi na ye na noko na yo na camarade na yo, j'oublie le nom, Page lilimbisi eza te. Salomon Mala naza na 1000 livres, on en a gardé yango 1000 livres oyo, peut-être yango memisi ngambo. Vivi azwaka male mobimba ya bakechi na ndako nanga pake nekoteka. Donc tangu yo oye na Vivi na ndako nanga po bisaka ke no ye alinginga. Moi j'avais refusé na ndimaki attaque angol, mais na yebisa ki yeke naza na mwasi. Na lobaki na ye et Dieu m'écoute. Naïbaki te qu'il y avait une mission derrière ça. Ce qui a kobenda super menanga Salomon, je ne sais pas. Ce qui Salomon na monde mistake na yo au mona kingai loko ki lango besoin pananga Salomon na yebité. Mais Salomon na makambo na yo na kendeki, c'est parce que il y a Clémentine Alobaki et natako mona yo ndeko angolais. Je ne savais pas Salomon na vie na bino bozana makambo derrière. Je ne savais pas parce que Salomon na tala binoté. Vivi tango ayibi ba parfait na ndako nanga na bengana ngino mwana mwasi, s'il te plaît kende ndako nanga ko yaka soute. C'est là que ba programme na bino e salami mingi. Vivi ayeko benga nga azonga po ayako senga nga pardon. E nandimaki ye en tant que ndeko mwasi parce que na sena limbisa ki ye déjà na écarta ki ye menzoka nde azalaki na makambo ya mabe oyo bakiko kombiner na Chimblo ba ya ko sala. Chimblo omoni mwana mwasi oboliaki na Allemagne. Nande kono oaki na Belgique. Donc to koti makambo wana na monde mystique. To koti yango tina libote ya mwana mwasi wana. Chimblo, j'ai beaucoup des amis. Mokolo mosusu nazana ndeko moko alobi na nga ndeko pourquoi ça distrait mingi boye. Mais bato ils sont au tika bozo mona bango siki non mais bandeko na lingaka bango. Ah mais non, ce sont des mauvais. Ndeko wana tango ayebisi nga yango entana tala kibino siko boye. Babio mais tala bandeko nazo linga pourquoi baza boye. Chimblo tango boye na ndako bino na Vivi. Vivi azwaki ba clair réserve. Le temps boyaki yo zo solisanga yabi okina na aider ba misala na ndako ma pousser na aider yo et toi tu insistes que tu tikaka ya aider yo te azaki nzela na yo tuki ndenge nini te. Nzoka nde mwasi na yo lisusu. Boye pour bo venger. Lezaki cercle moko mulai amour na nga ya ko bozaki ko manipuler. Alors biloko nyoso tu boyiba na ndako nanga. Ndenge bokotaki na ndako nanga boko bika te. Botu nanga bato bako sabino. Bato peut-être baza un peu élevé ko lekanga. Peut-être bato baza na misu mususu. Botu na Salomon ye moko na monde oye azali. Na monde mystique oye azali. Soki oke oyibi na ndako ya moto. Moto wana akoko trace you down, ko track you down. Grâce à Menga Vivi, nyoso tu oyo zaiko yiba na ndako nanga. Ba tango zako koto yenga, yango na tomso ko yamo no benga na prema poko boyo te na so na yo, oko yabo yo linko kendete. Donc omona ki biloko tellement ya tona ndako nanga yi, oyo na vina yo na poto ko somba te. Omona ifo yiba yango. Ozongi ko yiba robo ba katali, oya noir ba katali peka ona zeki ya mwasi na nga ya kala na sombaka ye ba utiliser yango te oyibi yango ke nango robe moko boya noir
eza lipeka ya ndambu boye ezaki fils ya Jean Paul Gaultier soki nani kutu moto ayelanga yango Gordo Masiala que son âme repose en paix robo yibi ozwi ba caleçon obosani ke ba caleçon na ngai nayebaka nombre nango donc tango yo boyaki na chimlo nazaki na 317 caleçons donc tango yo ozwi 8 caleçons neko tika na 309 caleçons mais pasi na ngande sikoyo ezwaki nga mwa temps nazonga nayeba ba caleçons nini bazwaki parce que ezaki 317 il faut nazonga parce que mission elaki bayende kotravaille yango badra nisi tu bozwaki badra walaki badra na nga te ezalaki badra femme na ngai shano na tika donc ozalaki na mission lokola batako ozotikala na ndako na nga sokoki kotala ngo otikali na ndako nazoki mosalaki fouiller la maison donc etikalaki etraumatisé donc ozalaki traumatisé na ba collection ba parfum collection ba biloko mona na ndako na ngai ya ba donc chance mokolo wana ba montre tango okota na place ezalaki te natana ba valeur ya 1000 livres ya ba montre collection ba montre kolata Dieu merci okoki kokata yango te okati ba montre oyo ya sport ba montre mosusu kati tala na tricot oyo ozongelaki yango tricot oyo soko lati yango tricot oyo epelaka donc soko lati tricot oyo ni nazoloba boye mona ezopela donc soko na endroit sombre eza ko impressionner bato donc tricot oyo tango amoni yango mpo na ngai ekamwisa ye azonga aye kokata yango donc na baclé oyo ye azwaka ya réserve parce que tango azwa kofuye ndako amonaka yango donc yango mission bayelaki na chimblo alors likambo nasengi yo 1000 livres na yo yango yo peut-être na valise wana okendaka nango biloko na bomba mbongo yango oyelaki ngai yango na enveloppe kaki mais ngai natie na enveloppe pembe na bitina natie yango pour na enveloppe pembe Salomon Mala 1000 livres yango yo j'ai tout insisté et valise ba kechi wana na ligne zonga parce que ba ngi nomme ça ba kechi belé bo nako tekela yo yango na yelo to ba 2000 livres mais oyelanga 1000 tango mususu 1000 yango ya on te causer problème tango mususu alors malamu valise ba kechi wana ezonga Salomon yo muto yaki na mwasi wana na lingi di solo oyo silisa yango Salomon po eko lekate Salomon soki leki eloko salamite alors Salomon oyo ebimaka na makola mama na yo makila wana bokomelisanga soki likambo esalamite soki grâce à menga vivi abiki alors bokozo makila wana ebimaka na makolo na ye nase makolo na ye bomelisinga parole oyo na bandeli yango grâce à menga soko yebite na monde mystique soko zoyiba na ndako ya moto osako teka molimo na yo donc ndeko teka ndako na ngako ya koyiba parce que ba biloko oyo mona kiza ko lekela yo ke menini muto na biloko belé boye ya valeur boye evanda na yango tizaki pona libota na nga na pesa ka bandeko na nga donc etumbu na yo ezali okufuta nga yango te mais okukunda bana na yo okukunda bana na yo lifuta ya oyo ndenge ozoki kozoka clé ya ndako na nga ndenge bosaka yo kota na ndako na nga koya koyiba wana ndenge okufuta biso okunda bana yo bango nso okunda bango mobile na yo Robert naza désolé na loba yango obote ne bana ye ayibi pourquoi bokabwanaki et soki ya ko résoudre yango libota na ye ekofanda na libota na yo o expliquer bango mais naza na nyongo na yo te na yebite nini na salaki na Salomon Mala na yo to na chimblo
nayebi te. Yango wana nabongami na bato oyo bazosalisa ngai baza peut-être plus supérieur oyo bakoti makambo oyo navandaki kimia parce que nazalaki kobongama kotala biloko na ratio bozongi yokobuka kaka ratio donc bozoya kobuka biloko ya ndako me nakanisaki ke nakokanga moko na ndako parce que nga pelaki na besoin makila ya moto wana me esalami te. Donc namonaki ta wana yango natikaki telefone ya ndako nakoki kochange yango. J'avais dit ça Timblo ke telefone ya ndako nakochange yango te parce que ça va permettre bino kobenga kotala aza na musala lokola yo ebaki ba emploi d'état na ngai ya musala ya tongo badra ya mbetu boye koyiba yango badra ya mbetu. Ce n'est pas possible. Na poto ba parfait zokim sa minolo ki ba collection biloko zo mona pona ngai ezotungisa yo ba huile ya massage bozo yela yango osopi ba huile ya massage. Ce n'est pas possible. Bandeko, tout ça attention na mabeza mingi na mokili. Boko kolianga te, eza mwa pasi. Eza mwa pasi. Na suki nanu awa na kopesa bino ba compte na nini studio etikali. A plus.